Zambé na Nous ne bomo. voulons pas marcher seuls. Tolongi kutambola biso Nous mokote. ne pouvons pas marcher seuls. Tokuipe kutambola biso Nous mokote. regardons à lui et nous lui faisons confiance. Te toza bato na ye pe topeshe confiance. Apprends-moi à te louer encore plus Ilakisa ngai ndenge na kosanzula yo. jusqu'à ce qu'un jour, Tikino notre mokolo connaissance là-haut soit sans fin. ezala ya libela na likolo kuna. Expression glorieuse Wana elobeli ya mutuya. que nous le voulons tous. Nakanisi tolingi biso banso yango. Pour la prière, Totambola mpona laissez-moi lire kosambela. un passage d'Ésaïe, Tikanga natanga pashazi ya Esaïe. du chapitre 56 peut-être. Chapitre 56. Ésaïe 56, verset 1. Esaïe 56 Ainsi a verset parlé le 1. Seigneur. Boye nkolo alobi. Observez ce qui est droit, Talani oyo eza sembo. Bosalela boyenge beni. au salut, ne tarde pas à Pamba venir te la justice. lobiko na ngai ekuwumela te koya. Chers frères et sœurs, Bandembeli pe basi. si ceci s'est produit, alors nous savons que nous vivons également dans les jours où le Seigneur apparaîtra. Soko oyo ekokisami tokoyeba ete tokozala elongo ntango nkolo akomonisama. Lui, dans son royaume, dans Toya sa... pembeni na ye na bokonzi na ye. Sa parole ne ment pas. Liloba na ekosaka te. Sa parole ne déçoit personne. Liloba na eyokisa moto soni te. Ce qu'il a promis, Yango elaki c'est accompli en tout temps. ekokisami na ntango iso Ce qu'il a prévu. oyo aloba ekokokisama. Puis il dit au verset 2, Ésaïe 56, Na molongo mibale Esaïe 56 qu'il fait cela, esengola boto oyo osala bongo mpe akangami na yango le sabbat, de façon na kotalela saba na lolenge te abebisa yango te sa main éloignée de toute mauvaise action. po te loboko na ye ekotanga mosika na mabe maso. Attachés au Seigneur ne disent pas, baoyo bakangami na nkolo m'exclura certainement de son. bakolobe te nkolo akobengana ngai na tempelo na ye. N'est-ce pas là un glorieux encouragement? Wana eloko ya mutuya te. Une glorieuse promesse. Wana elaka ya mutuya te. Epai na nzambe na bomoi. Quand il est dit ici au verset 3 que l'étranger Ntango azoba na molongo ya misato. s'attache au Seigneur, Mopaya disent pas oyo akokangama na nkolo akoloba na ngai te nkolo akobengana ngai na libota na ye mpenza. que celui qui a été circoncis ne dise pas, hélas, je ne suis qu'un arbre sec. Oyo Ainsi a parlé akatama ngenge alobi nazali bobele nzete oyo ya mokukauka. qui choisissent ce qui m'est agréable. Oyo aponaka oyo ya ye baza malamu mpe baotikala sembo na ngai. Dans ma maison et dans mes murs, une place et un meilleur nom. Na ndako na ngai esika ya malamu ezali. Je leur donnerai un nom éternel. Nakopesa bango kombo ya seko. Quelle précieuse promesse. Elaka nini ya mutuya. Faites ou sont donnés à ceux qui restent fidèles à son. Oyo epesameli na baoyo bakotikala sembo na ye. Pour chanter dans le cantique. Awa toyebi na loyembo. Oui, garde-moi avec toi dans l'alliance afin que je ne puisse pas chanceler. Bomba ngai kati na boyokani na ngai na yo pote ngai na tango musika te. Ce ne sont pas des promesses vides. Eza bilaka ya punda te. Je pense Na banzi que nous pouvons regarder en arrière et remonter tokoki kotala na nsima mpe au Nouveau Testament. tokeiti na boyokani na sika Lorsqu'il a quitté cette terre, oyo maloba na nkolo atatolaki ntango alongwaki mokili oyo je m'en vais. alobi nakei Faire une place. kobengosela bino esika Afin que, mpo te na suka selon Jean 14, verset 2, et ça, bien aimé, c'est très proche à la porte. wana bandingami ebelemi eza na ekuke. Personne n'a besoin de faire marche arrière. Moto aza na ntina te azonga nsima. De partir dessus. Mais maintenant, il est question de tenir bon. Awa likambo ezali kosimba makasi. Franchement, si nous ne voulons pas persévérer jusqu'à la fin, esengeli tokende persévérer jusqu'à la fin, tokende ti suka fidèle à la parole, totekela sembo na liloba fidèle aux promesses de Dieu, tokangama na bilaka na nzambe pour ce que le Seigneur a promis. boye tokomona oyo nkolo alaki. Et on prend le verset 6.
na mulongo wa mutoba alobi les étrangers qui s'attachent au Seigneur bapayo bakangami na nkolo pona lobiko na bango pour aimer le nom du Seigneur, bakolinga kombo na nkolo pote basala ta basali na ye observe le sabbat, banso bazali kotalela saba bakoko bebisa yango pe te me bakotikala bobele sembo à ma montagne sainte, na komema bango na ngomba na ngai ya bule maison de prière, na ndako na ngai ya mabondeli et lui mon hôtel, car ma maison sera appelée pamba te maison de prière. ndako na ngai ekozala ndako na malombo C'est oui, ainsi molongo wa mwambe boye nkolo alobi qui rassemble les membres oyo azokosangisa d'Israël. biteni etikali ya bana ya Israel nzambe akobasangisa lisusu koleka Louange et remercier soit notre Dieu. kembo ezongisama na nzambe na biso mpona liloba oyo Que ce soit consolation nini ya motindo boye toute raison de louer notre Seigneur. tozali na banzela nyonso to rezo nyonso to kokumisa nkolo na biso Fait de bien et qu'il a fait du bien en toi, on nous le fait. asaleli biso malamu na yo mpe na ngai nzambe ya sembo tozongiselo matondo. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Tofanda. Ici, nous avons lu Awa totangaki au verset 4, Ésaïe 56. na verset 4 na Esaïe 56 na ba oyo bakate mingenge te bazo kotalela saba Agréable ekozala esengo et qui reste fidèle. ya kotikala sembo na boyokani. Ici, il y a déjà trois choses. Awa makambo misato ezali Le choix, koponama, être agréable, kozala malamu. Dieu a conclu une alliance avec nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Zambe akokisi boyoka na biso na nzela na Yesu Kristo. Le bon plaisir de Dieu. Awa nde bolamu na Zambe kozala. Celui qui est en lui. Oyo aza kati na ye. En celui-là. Na kati na ye. Pose aussi le bon plaisir de Dieu. Elengi na Zambe kozala likolo na ye. Pose sur Jésus. Ndenge ezalaki epa na Yesu. Ensuite, il est question de l'élection, du choix. Awa celui qui a été choisi élection par Dieu. Oyo apodami na Zambe. Choisira ce que Dieu a prévu. Akopona oyo pe Nzambe abongisaki pona ye. Va avec l'autre. Nyonso ezotambola elongo. Être séparé. Ainsi, boye celui qui a été choisi oyo aponami na Nzambe, aponami na Nzambe choisira ce qui lui est destiné. Akopona kaka oyo Nzambe aponela ye. Alléluia. Oyo Nzambe aponela ye. Le bon plaisir de Dieu boyo bolamu na Nzambe elenge na Nzambe ozali likolo na ye. Avoir été élu. Po aponamaki. Amen. Être appelé ne suffit pas. Kobiangame Beaucoup sont appelés. Eza malamu kaka te, kasi mingi babiangami. Élus, selon Matthieu 22:14. Matthieu 22:14 oyo baponami. 4 d'Ésaïe 56, il est dit. Esaïe 56 balobi. Il reste fidèle à mon alliance. Bango bakotikala sembo na boyokani na ngai. Le Seigneur Kolo a conclu cette alliance avec nous. asalaki boyokani oyo na biso. Il est encore dit ici. Et ça peut sembler un peu étonnant. Il est dit au verset 5. Ekoki komonisa bakokamwa dans ma maison nakopesa mitindo na ndako na ngai et un nom pe kombo meilleur koleka kitoko et fille. ya bana na basi ya Nzambe na mibali. Qu'est-ce qui peut être meilleur? Nini yango ekozala kitoko koleka ekozala pembeni. Être plus que fils et filles. Nini ekozala koleka bana mibali pe bana basi. Aux églises dans Apocalypse. Tant totanga mukanda misato na Apocalypse. Alobi na balongi. Personne ne connaît. Moto moko te ayebi excepté kolongola celui qui le recevra. Ba oyo akoyamba ye. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 verset 17. Que celui qui a les oreilles entendent ce que oyo zana matoi akoyoka oyo mulimo azoloba na lingomba. Je donnerai nakopesa de la manne cachée. Mano oyo caché. Je lui donnerai aussi un caillou blanc. Nakopesa pe libanga ya pembe sur lequel likolo na yango sera ekokomama écrit un nom. Ekokomama kombo na sika. Personne ne connaît. Oyo moto moko te akoki koyeba te bobele oyo ayambi yango. Cette promesse eza elaka
ne s'adresse pas aux croyants en général, azolobela bandimi nyonso te, mais elle s'adresse aux élus, azolobela na baponami, à ceux sur qui repose le bon plaisir de ikolo na ba oyo plaisir na nzambe ezikolo na bango, une alliance avec Dieu, bango basali boyokani na nzambe, conclut une alliance avec eux. asali boyokani na bango, Ici, un nom qui est meilleur. akopesa bango kombo eza koleka. Il y aura beaucoup de fils et filles, beaucoup de croyants. Bana mibali bakozala mibali pe basi kondima bakondima pe kasi bakozala présenter na konetwama. Alors il s'agit awa etali de donner à ceux-là kopesa bao wana les vainqueurs, balongi, je leur donnerai un nom nakopesa bango kombo ya seko pas effacé. oyo ekolungwama te. Si nous nous souvenons de la prédication de Frère Branham dans lequel il dit, soki tobanzi lite ya ndeko Branham oyo alobaki ke oyo akomami na kombo na bomoi kombo ne bakoki kolongola yango, kasi soki bakombo na biso ekomami na buku na bomoi na mwana pate akufaka wana ezali likambo ya seko na seko. Nde wana elobeli nakopesa bango kombo ya seko oyo ekolongwama te, bakoki kolongola yango te, ezali kokanama na molimo ya seko likolo na yango nde elengi na nzambe ekozala ndenge bayokani na ye na boyokani. Bakomi balongi sima na kolonga bakozwa kombo ya seko. Amen. Kombo toza nango sikoyo nde bapesi biso na mokili, bapesi biso na batata na biso na mokili, kasi na suka ekozala kombo oyo tata na biso ya likolo akopesa biso. Amen. Ekozala kombo ya seko na seko. Eza kitoko te ndenge basakoli basili kolakisa na modindo sango malamu zuka nde ezalaki nanu ya kobomba na bipai na bipai, kasi basili komona yango bufungwami na yango kopesa yango na baoyo oyo esengelaki bayeba baoyo kani liloba ebongisamaki mpo na bango. Molonga kati ndako na ngai bakobianga yango ndako ya malombo. Ezali maloba oyo nkolo na biso azali kokanisa ntango azobongisa na tempelo na ye, azwi fimbo kolandisa Mark verset 10. Ndako na ngai ekobiangama ndako na malombo, kasi bino bosala yango esika ya bamiyibi. Kolo esengeli asokola na ndako na ye, aza na ndingise ya kobeta na oyo esengeli ezala. Yango nazosala na likati ya liloba na ye na molimo na ye da baoyo baso oyo ye esengeli asala baoyo bolamu. Esaïe 57 elobami. Je voudrais lire ces versets à partir du verset 14. Esaïe 57 verset 14. Et il ordonnera, frayez le chemin. Boz fongola nzela, préparez une route, bobongisa nzela, écartez tout obstacle sur le chemin. Bolongola mbeba nyonso to likolo na nzela, po ete ainsi a parlé le Très-Haut, boya alobi oyo ya likolo. Amen. Qui trône éternellement. Oyo azoko de bokonzi seko na seko. Kombo na ezali bule. J'habite dans les lieux ndi na esika ya bule, esika ya bosantu.
qui ont l'esprit brisé, oyo baza na mitema ebukani etutani pour ranimer mpona kopesa bomoi molimo de ceux qui sont courbés, na baoyo bagumbami pour rafraîchir mpona yesa pio mitema na bango de ceux qui sont contrits. na baoyo batutami. Ça, c'est ce que Dieu veut. Wana nde nzambe alingi. On Amen. n'a pas seulement constaté eza te komona pamba boyi te ce qu'il en est de nous. oyo ya biso te, kasi Il a le médicament, aza na le kisi, moyen aza na de makoki nous guérir. ya kobikisa biso. Et il dit ici, Alobi awa pour ranimer mpona kopesa bomoi molimo ya bato oyo mitema na bango etutani baza solo na posa nango. urgemment. J'ai besoin Naza na posa d'une nouvelle vivification na boyesami sika dans l'esprit na molimo et un nouveau réconfort dans le cœur. mpe bokasi na kati na mitema. Me l'accorde, Tika te nzambe accorde à tous dans ces jours. Pouvons-nous le croire? Pouvons-nous croire que Dieu le fera? esengeli tondima ete nzambe akosala yango. Pouvons-nous le lui demander avec ferveur? Tosenga ye Remercier na bosengi vraiment ke ye esengeli asalela biso yango mais croire kondima et remercier. Amen. epe kozongisela ye matondi. Amen. Secret. Wana nde libombami. Au verset 15, Mbongo zomi na mitano 57, na Isaïe 57 ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés, mpona kopesa bomoi na molimo etutani les cœurs de ceux qui sont contrits. na mitema na bao baza na mawa. Car Po ete je ne veux pas contester pour toujours, na kotelemela bango ntango iso je te ne veux pas m'irriter à jamais. bakokoka Vraiment, tout esprit devrait sukasuka milimo nyonso tomber devant moi. esengeli ekweya liboso na ngai, Âme que j'ai moi-même créé. milimo oyo ngai moko nakeli. Dieu Nzambe tiendra sa promesse. akosimba liloba na ye, Il tiendra ce qu'il a promis. akosimba oyo alaki. Nous ne nous faisons pas confiance à nous-mêmes. Tomipesa confiance biso moko te, À sa mais grâce topesa pleine d'esprit confiance na ngolu na ye qui tokoki se renouvelle. kotalisa yango te. D'un point de vue terrestre, Na lolenge na bumutu j'aborde les jours avec tremblement et je souhaite que la dernière réunion a nazoloba commencé na mokolo na bolengi déjà terminée. mposa na eza ete bokutani oyo esengeli esila, Que Dieu voit, ete nzambe azomona, que Dieu sait et connaît ke nzambe ayebi ebandeli mpe suka ya libota na ye, et qu'il l'apaisera. Amen. ete ye akopesa kimia. Et nous le croyons. Tondimi yango na motema na biso mobimba. Je le dis encore, Nalobi lisusu je le répète, nazongeli nous n'allons pas ici tozoya awa te parler de nous, mpona koloba mpona biso présenter comme spirituellement forts. komite na molimo lokola toza bato ya Nous makasi, avons besoin de la Toza- grâce de Dieu. toza na posa na ngolu na nzambe Chaque pas, na, chaque étape, na etamboli nyonso. nous avons besoin de sa grâce pour aller là Toza na posa na ngolu nde mpo tokende liboso et pour nous tenir ici devant pour proclamer sa mpo totelema awa mpe totatola liloba na ye. Soki ye te Nous ne pouvons absolument rien faire. tokoki kosala ata eloko te, Exister devant lui. tokotelema ata liboso na ye te. Beaucoup de choses Makambo ebele sont faites sans lui. esalami na ye Et te, ce qui est fait sans lui kasi oyo esalami na ye te ne pourra pas subsister devant yango okoki kotelema liboso na ye te. lui. Uniquement ce qui Azosenga est fait avec lui oyo esalami na ye ata na nzela na ye devant lui. mpe yango nde kotelema liboso na ye. Maintenant Sasa ipi vient un verset puissant. verset moko ya motuya Verset 18 57. ya Isaïe 57. J'ai bien vu ses voies. Namoni banzelango Pourtant, je veux le guérir. zuka nde nalingi kobikisa bango, Le guider. nalingi kokamba bango, Je veux le consoler. nalingi kobondisa bango. Lui et ceux qui pleurent. Na baoyo baza kolela, Il doit y avoir des gens qui souffrent. bato bazali bazomona pasi,
et qui ont besoin de consolation. baza na posa ete babondisa bango. Le Seigneur dit dans la prédication ou le sermon sur la montagne, Kolo alobi na lite ya serment sur la montagne. ils souffrent quand ils seront consolés. Esenge ona bawe bazo nyokoma pamba te bakosunga bango, bakobondisa bango. Et de porter la souffrance. Bango bakomemaka bapasi. Nous le remarquons. Tozomona ngo. Quand quelqu'un est décédé, Toko moto akufi mort, na liwa, a frappé et a Tant- emporté une personne tango liwa ememi pour mutu, la souffrance terrestre. pasi ya mokili ezosalama. Que c'est différent spirituellement. Ekeseni na molimo, Nous portons une souffrance profonde. tozo komema baminyokoli Tout makasi. ce qui a trait au royaume de Dieu. Oyo nyonso esalamu na bokonzi na Nzambe, libota na Nzambe. Parce que nous avons semé la semence de Dieu. Tosili kozwa mumboto na Il Nzambe. n'a pas expérimenté cela, dit Moto abiki yango te akoloba. simplement et puis tout est ok. Akoloba maso ezotambola La bien. chose n'est pas ok. Likambo eza malamu te. Si un homme Soki moto a semé la semence divine azali kolona mumboto ya bule et a expérimenté e abiki comment les hommes sont nés de nouveau, ndenge nini bato sont revenus à la vie. babotami sika baye na bomoi Oh, ce n'est pas pareil. eza bongo On te. ne peut pas dire sème et chacun aura sa part. Moto na moto akozwa eteni na ye. Et ce que chacun aura alors rien. Soki bongo te moto akozwa na eloko te. Du Seigneur est divisé, tâton. Alors, on a deux morceaux morts. Toza na biteni ya kokufa kasi ya bomoi te. Vous pouvez le comprendre une fois. Bato kososola ngo Que dans le royaume de Dieu, ete na bokonzi na Nzambe règnent les lois divines. kuna mobeko na Nzambe. Parler, et encore moins de décider. Moto aza na ndingisi ya koloba pe te na bokonzi na Nzambe ata kokata likambo na makambo ya Nzambe. Nous voulons que Dieu vienne à ce qui lui revient de droit. Tolingi ete Nzambe aya kozwa oyo esengeli ya ye. Ce qu'il veut nous dire. Oyo ye alobela biso, ye alingi alobela biso. Mon désir le plus profond, Posa na ngai ya motema ces jours qui sont devant nous. na mikolo eza liboso na ngai. Nous pouvons tous lire les mêmes passages bibliques de Matthieu, Tokoki kotanga passage biblique ya de Matthieu, Luc Marc, Luc et l'évangile de Jean. na sango malamu ya Yohani. Et ils ont été lus des millions de fois dans le monde entier. Batangi bango mbala na mbala na bato koto na mokili mobimba. Et nous voulons en faire l'expérience. Tolingi kobika, L'expérience que le Seigneur qui kobika. a souffert, Kolo amoni pasi, oyo qui a akufa, ressuscité, oyo asekwa, qui est mort le troisième kati jour, na bawa na mokolo ya misato, l'expérience, oyo aza na libiki nini, qu'il se fasse connaître amitalisa nous aussi, na biso comme pe ressuscité, lokola moseku et isi, qu'il se révèle à nous amitalisa pe pa na biso puissance na de la nguya résurrection. ya lisekwa na ye. Amen. Amen. Il est dit ici au verset 19, Ésaïe 57, Na verset 19 Esaïe 57 elobami boye, comme fruit des lèvres, koma mbuma ya bibebo, mais même sur les lèvres. kasi ya bibebo mutu Il y a la paix avec Dieu dans le cœur. oyo aza na kimia na Nzambe na motema, La paix sera dans ses paroles. makimia ekozala na maloba na ye. Celui qui n'a pas la paix dans son cœur avec lui-même, Oyo aza na kimia na motema na ye moko te, il créera la discorde. ye akoloka bokabwani. C'est vrai. Il est dit ici, Elobami awa verset 19, mlongo azomi na libwa c'est en accordant la paix ekoluka boyokani na kimia paix pour ceux qui sont loin. po te mbula Et pour ceux qui sont mbuma proches. ewumela boyo baza pembeni. Si nous transposons cette parole dans le Nouveau Testament, Soki tozwi liloba L'Europe est dit, na boyokani ya il sika, a apporté la paix à ceux qui étaient amemaki kimia na baoyo bazaki pembeni mpe na baoyo bazaki mosika. les nations étaient éloignées. Mabota ekabwanaki, Israël était proche. Israeli azaki pembeni, Et en Christ, kasi kati na Kristo réconciliation a été boyokani esalamaki mpo na banso, accordée pour tous. epeselami mpo na biso banso, Et pour ceux qui étaient proches. na baoyo bazaki mosika na baoyo bazaki pembeni. Amen. Boye Celui qui l'a dans Oyo, son cœur, qui a la kati paix dans oyo aza na kati na motema ne na kimia, aussi
sur ses lèvres. akozala nango pe lisusu na bibebo na ye. Amen. Il n'a pas sur ses lèvres. Kasi oyo aza nango te na bibebo na ye, Dans son cœur. aza nango pe te na kimia na motema na ye. Trompe lui-même. Azomikosa ye moko. Ici, Awa on réfère à la parole de Dieu. tozala likambo na liloba na La Nzambe. parole de Dieu. Liloba na Nzambe Ou la vérité. ezalaki bobele solo. Verset 19. Verset 19. Et je veux le guérir. Nakobikisa bango. Qu'est-ce qui est dit au verset 20? Longo azomi na Les mibe. méchants sont semblables à la mer agitée. Bato na yauli bakokani na mai oyo ezali ya mbonge mbonge. Soulève la boue. Eza kotombola salite. Verset 21. Longo azomi na moko. Pas de paix, dit mon Dieu. Kimia eza te. Je pourrais vous amener dans le prophète Jérémie. Nakutama bino na prophète Jérémie. Mulimu musanto alobi na nzela na ye. Il dit, Alobi parmi mon peuple des méchants, libota na ngai oiseleurs, lokola mokangi lokola mokangi ya bandeke. Au verset 21 d'Ésaïe 57, il n'y a pas de paix pour les méchants. Kimia ezali te mpona bato na yauli. Même s'ils sont parmi le peuple, Atako bazeli kati na libota bana na Nzambe. ne change rien. Ekubongola eloko te. L'appartenance à une assemblée, Kozala na lisanga pour le service divin, na n'est pas tout. ezali nyonso tu Il te. se passe quelque chose dans le cœur. Esengeli eloko elekana na motema. C'est dit, mais les méchants sont semblables à une mer agitée. Kasi bato na yauli bakokani na ebale oyo eza ya mbonge. Mer qui va et vient sans cesse. Oyo ezo ekei ezonge etika te. Je ne l'ai pas fait ainsi. La lune veille à ce que tout fonctionne comme ça. Kasi ye azosembola yango azosenzela po te maso etambola bongo. Vous promenez sur une belle plage de l'île de Faneux, 21 km de sable. Et un matin après la marée haute, 21 km ya mabele bokomona ete bakamio eye kolokota salite batona na basalite oyo mai ememi venant de la marée, euti na bamai. personne n'en a la moindre idée. Mutu te akoza na likanisi. On regarde la mer, oh c'est magnifique. Ntango ozotala ebale ozomona yango malamu. Mais quand la marée, Ntango mai etomboki, tant qu'il y a la marée haute, tout va bien. solokola eza nanu te maso eza La kitoko. marée haute est partie et que tout le reste est là. Nyonso wana etikali. Oh, je l'ai vu pendant des jours, chaque matin. Namonaki yango Font des mikolo tours avec nyonso des camions. bato bazokendeke kuna na bakamion kolokotaka basalite nyonso to mai ebwaki. Je répète encore une fois, il faut aussi connaître ces exemples pratiques. Esengeli koyeba bandakisa oyo Mais les méchants ressemblent à la mer agitée. pamba te baméchant bato na yauli bakokani na mai oyo eza na mbonge. Soki mopepe etombwami ezobwaka basalite Tout ce qui vient, nyonso to eza koya vient de pur, peto ya peto ezoya te. qui soit encore comestible. Nyonso wana ekozala malamu te. 21, il est dit, 21 elobi de paix, dit mon Dieu. kimi eza te eloba Nzambe mpona bato ya bongo. Mais pour écrire aux Romains, mosika ya lobi nous avons la paix toza na kimia de Dieu par notre Seigneur Jésus. na Nzambe na biso na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. Qui est Amen. vraiment devenu croyant ne ressemble pas à la mer agitée. Oyo mondimi akokani te na mai oyo eningani ezomema salite te. Celui qui est devenu vraiment croyant. Oyo andikomi mondimi ya solo Cœur, kuna na motema na ye tout se pue. liziba na bomoi ya peto La vie éternelle. bomoi na seko. Amen. C'est ce qu'a dit notre Seigneur le dernier jour, le bon jour. Oyo nde nkolo na biso alobaki mokolo ya suka. Chapitre 7, verset 37. Verset 7, Matthieu 7, 37 alobi oyo aza na posa ya komela. Non. Ça c'est Jean 4. Jean 4 Il a fait une promesse claire et précise. apesi elaka. Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14 Il deviendra en lui une source d'eau oyo kondima pour la vie éternelle. ekokoma mai na bomo ezopunzapunza kati na ye na ntina bomoi na seko. Ouverte par Dieu lui-même.
Il n'y en sortira rien d'autre que du divin. Wana kaka nzambe mutazingi yango eloko moko ya mbindo kyoko bimate. Amen. Amen. Remercions encore ensemble le Seigneur. Tozong sa matondo na nkolo. Honorons-le aussi ensemble. Tobelele biso elongo. Honorons-lui. Kolandisa ye. De faire des jours qui sont devant nous. Asala na mikolo ezali boso na biso. Une bénédiction durable. Lipambolo eza kuumela ya seko. Chacun de ceux qui viendront. Pona bao banso bakoya. Pas seulement pour quelques-uns. Bobele bato muke mukete. Mais pour tous. Bato banso. Que pour chacun y ait dans la prédication quelque chose. Na moto moko Pourrait prendre azwa likanisi na nzambe na matei pota azwa yango pe et vivifier. apesa ngo bomoi na nzela molimo. Alors déposons tout au Seigneur. Totika manso na nkolo. Amen. Ô Seigneur, O nkolo Dieu, nzambe na biso. nous venons devant ta sainte face. Tozoya liboso elongeno ya bule Nous sommes ndenge toza. et nous déposons devant toi Tozotia liboso na yo ceux qui sont devant nous. mikolo eza liboso na biso. Ô Dieu, O nzambe si tu ne nous accompagnes pas, soki okambi biso te nous ne pouvons pas bouger. tokoki mpe koningana te, Faire un pas tokoki avant dans la foi. kotambola te na kati na kondima te. Nous te prions. Neti nango tozobondela yo nkolo. Élève-toi dans Telema le feu. na kati ya likonzi na moto na kati na lipate Avec puissance. tambola na nguya Et accorde que nous puissions te suivre. pesa nzela ete toko kolanda yo Que nous puissions contempler. po te toko komona nkembo na yo. Oui, tu marches à la tête de ton peuple. Tambola na mutu ya libota na yo na Dieu fidèle. liboso na bango nzambe asembo. Sauve ceux qui sont perdus. Bikisa bato bazobunga, Tous ceux qui sont bikisa bato baza na bokono, kangola bao bakangami na milio mabe. Oh Dieu, O nzambe accorde-nous des réunions. pesa biso bokutani oyo bozali na yo ekoki komonisama na mutu ye moko À la gloire na kembo de ton nom. na kombo na yo. Seigneur bien-aimé, Kolo molingami ce n'est pas ce que nous ressentons qui compte, eza oyo tozoyoka te eza na mutu ya mais ce que nous croyons, kasi oyo tozondima que nous verrons, oyo nde tokomona ce que nous demandons, oyo tozosenga non, na kombo na yo est conforme à ta parole. ekokani na liloba na yo Nous recevrons. tozozwa yango. Et nous te prions, Seigneur, Tozobondela nkolo guéris, bikisa délivre kangola aussi tous ceux qui se sont recommandés par des requêtes de prière. mingi bao nyonso bamikabi na yo na malombo na bango. Dieu fidèle, Nzambe na sembo tika te comme dans les temps anciens, na ntango na kala visiter ton peuple. otala libota na yo Et par ta parole, na nzela ya liloba na yo ton sang, par ton na makila na yo na molimo na yo puissance divine, na nguyeno ya bule puissamment, alléluia. sala na nguya nyonso kati na biso. Haleluya, haleluya. Nous te louons. Tokumisi yo Tu as déjà tout vaincu. osi olongi manso Tu as tout accompli. okokisi manso. Alléluia. Haleluya. Gloire à ton merveilleux Gloire nom. na kombo na yo Alléluia. kembo na kombo na yo. Haleluya, Alléluia. haleluya. Jésus Est vainqueur. mulongi, Jésus est Yesu vainqueur. mulongi, Et brise toute détresse. buka mawa nyonso nkolo. Jésus est vainqueur. Yesu aza mulongi Pour l'éternité. mpo na seko na seko. Haleluya. Pour moi, Mpo na ngai Jésus a déjà Yesu asi asali paré. asi abongisi elonga. Amen. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Je suis racheté par ton Nasikolami na makila na ye. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Comme je suis heureux. Ndenge naza na esengo. Haleluya, Alléluia. haleluya. Le Sauveur Mobikisi est à moi. yazali ya ngai. Alléluia. Haleluya, Il est bon yazali malamu d'être sauvé.
kobikisama. Amen. 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 Amen.